Saratola TV. Être star, être vedette, est un synonyme ni na la malbouche, na ko bebi sa réputation à famille impoli. Saratola TV. Lo ba tche na gauche, ya droite ba tche na droite, ba on a mis loko na rouge arawana. Arrêtez. Je t'ai dit. Saratola TV. Ngakutu ba kwa ko memanga ba zuli ko mo ba banzi ko to ba zuli ko ba banzi ko to ba mimi ale mutakala. Mukona ko bimisa. Zero ko. Yange ko zapande mutakala ezo mona na miso ba ko ba ko memangai. Na tina rouge za kana kati ezo mona. Non, exact que non ko c'est là. Obi mona yemba na kati rouge li banda chocolat en prison. Bakangi. Saratola TV. Nana ba voice wa te belé batindelanga. Maintenant mona o so do bina bimisa téléphone ngena ba matière. So na bina bimisa ma comédien on a zora ba voice on a cha. Zairezi. Mais je le fais pas parce que dans un sens à humanisme. Saratola TV. Comme plus forte raison de nous pour soit aller à $20 naï. Doudou sou lobby bimi sa vidéo nanga sokeza. Cha foin. Doudou asugisi abi foin. Aïe. Moutako zikate et le robé go kufate. Wow. Soy moutaka nanga ezali bimi sa ngon internet, bato ba mona ngo une semaine, 2 semaines les matière après et leki. Saratola TV. Karine Yamado. Na CPLT. Malali boso, na mutu na yo esalaka yo nini? On garda du souvenir nini? Est-ce que tu avais aimé ou tu n'avais pas aimé? Zaki nini? Ça s'est passé comment? À vrai dire, nga ti et salamati les canana tikala olinga papa mwana mati. Pourquoi? Parce que na ki na conscience à mamna bando salati. Ne ba tumsu ba loba ke ngai na takaka na tikaka na mutu no. Na ki mo amukie et les canana yebité conscience cause la conscience ya makambu wana vraiment na mutu na zaki na ngote. C'est ça ko boya la émission na télévision pour na on a ça maramba boy na TikTok. Je préfère pas. Je préfère pas. Saratola TV. Et puis comment tu peux te permettre ya ko répondre à ma question ba autour na yo? La première fois c'était comment? C'est quel genre de questions? Na plateau il y a émission to benga na YouTube. Il y aura pas de questions pareilles. Saratola TV. Miniature ya ma BT. Miniature yo kana biso ma sœur Ariachou. Moi personnellement na yeba tabasa banda théâtre. Ngapena yebi na na yebi ata place uda na bala yebi kande babali mama ni mama sali libala ngai pe na yebi ngai kombo na ye na onga na libala wow. Saratola TV. Comme konza 12 besilara. To cha pe na miniature. Muto akomi na niveau akoloba ke bakanga ye papa na ye soki ba mama na ye bakene na ndako nganga soki batike mubolumbu mache. Muto akoma na niveau akoloba bongo yi pona ye moko. Na Kinshasa tope na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu pona bino ye bino batu bozalaki kolela na ba service lokola expédition ya ba colis par avion bateau kouta Chine pona kokota na RDC tope na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye ko faciliter bino tâche pona ba service lokola chargement de douanement et conteneur pour topé groupage, assistance commande, achat na Chine, topé, kosoma biloko na Alibaba, bazali pina ba service ya règlement et paiement ba facture ya mbongo ya ba fournisseur na bino oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili, bazala kapé suivi, pe contrôle ya qualité ya ba produit topé ya biloko oyo bosomi na Chine. Otuninga adresse soki olingo kutana na bandeko ya agence ISA logistique multiservice baza na bango esika ekobunga te soki kaka
okomi na numéro 72 86 avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to pe okoki kobenga bango na ba numéro ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout na prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Eh Nzambe, pas problème. On a un système à bleu, hein. Bleu boé. Et ça a journée mon côté très sacré sur la tiba bleu ciel. Mais na la tibilamba bien mais ma kambo na robimisa na monoko et oza makamba kito côté et ko concorder que na bilamba na lati. Joujou ndeko na biso ya pedula zalaka na Europe otoye bibiso nyonso. Libala tope bolingo na ena dudu soupe ekomi na niveau nini. Bakabwani libala ekufi na ebite tokotiela bino ba vidéo ba swani na kacha ba live ba insensé parce que mobali normal mobala solo akosa ke kiri ya ba live ba zobate. Ngana benga ngo ba live ba insensé. Ezanga base, ezanga fondation, yana sujet te, yana thème te. Place au bateau ba mataka, o ya matière fingi, o ya matière répondre, o ya matière fingi. Doudou, zwakiti. Tozongi siona nususu muke. Doudou zongana nu zwakiti na yona mwasi na obozo na okiti bovanda na mbanda na ya PD. Kaka na kacha ba live, ba scandale, ba live ba instance eza kolekana na TikTok. Eh, Karine Yamado, comme singa, hein. Tant qu'on a ba comédie, ba olobake, tolinga be mission te poto banga ba question polémique. Question ba retourna yo, boloba banga be mission pour na ba question ba vie privée. Question ba retourna yo. Karine, papa mwana no azara wapi? Eza vie privée te. Et puis l'autre ticket est sa réponse à Karine Yamado. Papa moi na ngana linga keta kufa. Karine zwakiti. Lokwa bosara be mission te po bobo ya rabolo bakolo baba vie privée na bino tout na ba question. Be mission boza osara na ba TikTok. Biso pe tozoya ko analyser série yango. Mobalo aboti si o mwana. Comment ko lo bakolinga kete publiquement? Moi n'a pas koufate, moi n'a pas envie. Ana batata mwasi, ana baleki, ana bayaya. Moi n'a pas akoli. Koyoka ke olinga katata na ete mondima quand même abotisa yo mwana. Oh, il parle aka inconscient. Karine tika baji. Na live wana kaka ya ben sensé mikolo na zolinga matière ba live ba ben sensé makasi. Bandeko kaka na live wana ya ben sensé lisusu. Ariashu. Moi so ateka soni na wenza tipo tipo. Ariashu eyindi ekeye zongi yena mwana lemba. Jini soki jini. Eyindi bangomi bale kuna ya kosakana te. Likamuna ba question ba vie privée. Ariashu po ani mibali nyonso zwa ko ya ko afficher bango na réseaux sociaux. Ariasha wanga ni Mark Tabu. Ariashu ko wanga na Mark Tabu te. Tozana ba audio. Ngana demer tuzanga na ba audio na yo. Ngai na demer tuzana ba audio na yo. Undima Mark Tabu azara mobile na yo. Ba audio ani zo bimalelo. Ayashu yo pezwa kiti. Na Mark Tabu na Mark Tabu pe azwa pe kiti poto za pe na besoin na ye. Audio ya Jani. Bomba mabe.
Batu ba komi ko komelanga yo il faut ka Jani abimela we. Ah ya Jani mutabimeli Maxi abimela sunga. Abimeli Maxi na positioni. Ya Jani abimeli Maxi na bilamba. To Maxi follow ba bien. Nazo bimisa quelques audios ya Jani lelo. Alors sans plus tarder toke na sommaire du jour na biso. Toza na concert ya artiste Fally Ipupa na Arkea le 6 juillet 2024 et puis na Arkea Arena et puis na LCDC Arena le 13 juillet 2024. Alors ba meloma na bonne musique bana mboka tokende to soutenir artiste Fally Ipupa. Adidas Arena du 20 au 21 avril, l'artiste Ferrego là qui va prester na Adidas Arena na Saint-Denis donc semaine au kaka. Bana poto, bana Europe, bana Amérique, bana Asie, bana Congo, Mobimba, bana Afrique, bana meloma na bonne musique, tous à la wana pour soutenir l'artiste Ferrego là. Et tous à la Casino de Paris le 31 août, Fabregas Maestro, l'homme de Robonzele, donc Robo Yabanzele. En tout cas, un clin d'œil spécial à toi depuis Belgique. Et puis Zénith de Paris avec le pasteur Mike Kalamba le 26 mai. Wana na la place dans la VIP hein, dans la place dans la business pendant le 26 mai. Le 26 mai au Tozo Banda au mois prochain. Tokuta na bino na Zénith de Paris. Conférence Forum panafricain de femmes entrepreneurs qui aura lieu le 23 au 24 mai en Bruxelles, organisé par la Fondation Neema de Madame Ketia Olangi. Alors, ba femme entrepreneur nyonso, tous ala vraiment wana, to raté opportunité OT. Et puis bandeko ba tekara ba biloko na bango, bosomba ba stand na bino pour exposer ba marchandises na bino parce que ba partenaire rebelle ba kozala wana. Alors, salon de coiffure L'Oiseau d'Or croisement Kalembelembe saut de mouton. En tout cas, ils ont la place où on a la mikolo boé. Ils ont un salon L'Oiseau d'Or. Na recommandé bino place à Rokenero sala souki maquillage, make-up, manzaka, manicure, pédicure dans salon L'Oiseau d'Or. Alors retraite de prière de femmes pleureuses dans Afrique du Sud à partir le 18 au 20 avril. Donc dans quelques jours. Na ben sibino ba maman pleureuse ba femme battante ba maman ba 4 raponi na bango na 4 pour na lukelo nzambe bo rater lipamboli au team. Joyeux anniversaire à toi l'homme selon mon cœur Papa Diego Milito, que le bon Dieu te protège à continuer ko battre la yo a ko sa ba posa mitema na yo et puis à continuer ko na bombiam panéa ma bomba mi intime. RM like ma futa kitoko hein. RM like. Mais ndena la tiboé Medine Sarato la kaka. Ndena la tiboé. Atanga suba koma blo na lati. Te me posonanga Medine RM like na moni bongo Rachel Mukuna. Motako produire le posonangai na recommander ba maman ba papa. Baso bana ba moustache, baso na bana ba posoloka ba ya gabi, ba lukelango ba solution RM like ezawana disponible. Alors, un grand merci à tout le monde, ba meilleur fan du monde, un grand merci na batunion so soutenanga. Ingénieur Josué derrière la caméra. Pesabiso élément on a régie et puis on se retrouve tout juste après. Saratola TV. Mama assemble la kaka air ba pongi et yaka makasi. 23h. Oh, faut ça maintenant 23h 10 minuit. Il faut l'emmener à 4h. Bah air wana ba pongi et ça makasi. C'est ma air stratégique. Yani. Au moins tu bonne nga bandit tu ndinga pour mi passer à Dieu. Ya koko benga parce que tout que réunion nda kuni on a manque respect. Il manque respect. Biso ya mi yesuté na botem na famille riche na uti na famille de Jésus ya mabe. Mais ça va benga quand même. Naïe. Ils ont mis tout à la mise où je suis car mon thème. Au moins, il y a 555 et même à la photo. Et du coup, ça m'a dit à la main, au moins, il y a des liens.
Et puis ça mbinga mobile quoi Serge. Mais na kokama komona sœur Popine ozwaka makambo ya département na biso ya intercession omemelaka frère Gesho. Nyonso wana ezocrée ba problème. Bali on na moneke mobile ya yawa. Oh amenenga vite jour kuna ndenga osaka. Comme ça nga papier na ye. Baseur mingi mona bayaka olala na l'église wana. Baza baseur moko baza fermité. Baza tana kibonzambe totalement te. Bayaka par intérêt. Oya zoya luka libala, oya zo luka voyage à poto, oya zo luka boyo, oya zo luka boyo. Na luba mama Bellevue eza simple. Mais si ko ba komi na on église so ezala ba tout. Sarah Tola TV. Voilà, bon tu kolanda bongo film kitoko et komama ki na Bellevue Kondi la patronne Poutine et à écriture na kombo ya discrédit. Alors bolanda film wana na boke binyonso ba film oza ko éduquer masse ya ngonde to na besoin na kacha communauté. Noko yams. Bonjour. Bonjour Maman Sarah, bonjour Nabande Rotuba, Tala Biso Bazé Belé, en tout cas, Bagolo na Bagoloise tout. Toi toujours dans système Adidas toujours, donc en bon monde on a Adidas, donc Adidas. Je vous invite tous, donc tous à le 29, le 21. Mais apparemment on a triché. Oui. Papa tika téléphone pour distraire na maintenant sa émission. Apparemment on a triché na couleur. La couleur comment? Moi te ba blé malgré ça ba ciel mais ba blé quand est là. Mais ngana yaki boyi. Je suis. Ngana yeboyi. Nga pe na ba projet na ngana kana na la tapoué. Moi je na nga bien boya moi fendi na. Ouais, chemise on a bien les lions fort. Ya moi belé hein. Tiens na ta mon na beta bleu faire beta yi. Eh bien, eh bien. Et belo moi lemba. Avec ton aslim moi pembe. Nelo moi blé dans ma colo. Merci beaucoup, na papa Bibeson Ngoma. Bibeson Ngoma depuis Mobile Baton Maman Mondibou. En tout cas, 7 fois Engambe. Je te salue. Merci, maman, nyo sa famille Libota. Il y a Sylvine, Jolie, Nyangonango, il y a Losako. On a passé une mbote boza et belé, ma Mita Dina, la maman Chéra, moi aussi. Maman Claudine Bokatola, maman José Lussadissou. Ma Mita Dina, maman Lilimer double, mbote nayo. En tout cas, mbote na ba maman Nyon, son maman Diasona, ma Albertine depuis Canada, aussi maman Sylvie Flavia, maman Denise, aussi maman Émilie Setsimaïnga, Orphelina Vida. Vous avez ébélé, Gisèle Choka, capacité à corpulence depuis Suède. Et Fanda, en tout cas, bande de retour, bana besoin kuta nangai na mopanjo na bobe ngangai. Et puis, on a profité aussi dans l'occasion pour nous remettre à cuisiner. On a service, on a une union, un mariage, une fête. Donc, nous avons vraiment agence événementielle, Y Vision plus multiservice. Donc, merci beaucoup, maman Sarah. Je suis l'émission pour la Top Max, pour la et pas Sarah Tola. Tous les cas. Merci beaucoup. Na maman présidente, maman Nana Moussibou, un clin d'œil. Maman Nana Moussibou, ouais. N'avoir qui est une émission mon assaille na maman top. Un clin d'œil spécial à tata. N'a boire à petite sœur, n'a boire à sœur na Kombo Kimi, maman Nathalie, Kombo Kimi. En raza souka na dédicace na émission mais Kombo Skonde Kimi. Ah ngaye. Nous voyons. Maman. Bon boulot. En tout cas ça va. To la mukato la lanzamba obate la biso, muli mo bato bakufi epe manakimia. Baobana ba hôpital nzamba pesa bango makasi parce que biso toto tambola pe boye ezaka ngolu na grâce nae. Donc je vous invite tous à rozana mon thème ko sambe ya koloba matondo na sina reconnaissance accent isana nzamba lola batela pe bomba biso tozala en bonne santé. Bato bana ba prison boza makasi na moni le donc il y a une je crois c'était dans les 4-5 véhicules minene et qui est aéroport gotira bato ba kene kanya makasi c'est ba ope baza dikuna ba ozonga bodo ba obana prison boki okufate bozaka bato net biso toza. Et là, il y a moins limitation, surtout moins liberté pour autant bien. Sur Bimi, dans le centre de rééducation, éduqué peu moral, dans ma canicipo au salaire sous ma bête. Donc je suis déclaré avec la prison à Pessibino Mbote. Ma prison soit Congo, Mbote Nabino. Voilà. Deni Maloso. Ah, Maloso.
bato ba obenga trop mama Sarah pour na malos wat ba retenir le moko mama loso aleka na TV ezaki na ngoka pour na sana ya musée galerie en fait azaki na message yo pesa lokwa ba maki lokwa comédienne aloba makambo ya liwa ya Jani a garder ba bonne relation pour venir kaza na mwana moko abota pesa iko ndoi ya Jani mais c'était pour amuser la galerie ndenge mo alobaki na TV so botali émission bon mona ke alobaki kutu te ka botana ya Jani azopesa exemple ya Mao ba kati place sur ba chango na temps fort ba chango ba par-ci par là ezaki na ampleur te pe ba katara ya biso awa afingi mama donc ezaki ga communication ba to ba saka ba temps fort on a bato pe ba kataka mama lo sobotani na Janité mama lo soza mobile na yaza na bana na ye donc tout protéger maman le Suisse Gaza mais sinon j'espère qu'elle se porte bien en tout cas maman lo so je te salue maman nangai tournage à souka zaki pananga ba ko tourner pananga en tout cas je te salue bala souka na mona maman loso na mona ki wana en tout cas voilà maman loso je t'aime beaucoup ngapena linga maman loso maman loso si obala nanute onu ya boyambe so ya mbi ngana ibaka video na foti de pananga ya mao me ya manda kanelinga mefuna ya mbaye ya mao givule ngapa okadelaka yama kati la ga ibisika ba kabda lobi l'internet za lokuta na encore le babongo te abi lokola oza journaliste zonga l'internet ki ndeko luka ba information où il y a une émission dans le moment que le mabé. Et évidemment que je suis allé aussi dans internet, en tout cas dans des journées à lobby, dans l'extérieur de internet, dans le vidéo, dans la réunion pour na tala comment. Voilà. Quand nengo toto bloba awa na kanisi moi ni solongo ande toto bloba lisora mama ni mama awa. Mais apparemment message na biso est comment hein? Biso a message est comment? Oui parce Maman que Sarah. Mère penda silama hein. Oui bi ba message na ngana yo ekendaka. Parce que ngana yo to na po moko bat ba mona biso mabe. Ezali véridique. Tout ça véridique avec. Et là il faut battre na gauche droite ba masquer. Nous on le fait pas. Biso zo ango brit to misa ango brit. Évidemment qu'il y a un français, il y a un adage français qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire, mais ils na ba vérité oyo ezalaka important et bima pour blesser mutu mais e bongisa e sungaye. C'est ça exactement. Différence na bis il y a biso mi balina bato musu yango wana. Bato musu ba yaka na makambo ba opesa ngo forme. Biso ko pesa comme forme te. Forme to zoeli. Yango forme to opesa lango bato. C'est ça le problème. Alors bateau bazana ba intention mabe nde ba yaka ba kati ba parti mususu ba mettre en na internet bato ba zongo na intention mabe. Mais qui me kota si message dans ce vende comment mère pas comprena mère pas bendana na si et comment en tout cas maman imo ba mona ki aomi kota sana poto moko boy oyo par rapport à dignité na ye et ko arranger te mère ba non tant mieux na tika moi na ngai yams na Sarah en tout cas maman bisope oko kanisa bisote tena nenga mabepete mama waro biso bato to fungoli o misu o comprendre que oko tika na pe bato asalite aba comédien si augmentation miniature respect kota maman comprendre et puis et créer qui scandale na internet na ebisio émission na ngana yo na et créer ka scandale et bimisa bato ebele bimisa makambo ebele et bota ba porte makambo ebele fwa maka bato ebele babima ba Batista babima quand tu bima te Batista te quand tu Batista na biso ba appel kenda kezongi série wana bato bazo menacer nga na téléphone na biso bango soki na kufi lelo te lobi okuna na kokufa kaka donc c'est beau kanila nga bo manga lelo donc boze la jour na nge koka na so ba appel ba menace ba ndenge tout na ba yi moto bangisa moninga te lelo to continuer mais l'essentiel pour na biso to zai na besoin mama waro azana respect lelo mama azana respect qui m'écoute lelo qui m'écoute mama kanisa biso oko ça appelle moi ngala Sarah individuel moi na ngayam moi na nga Sarah boya na kinga kati to yepe na kinga kati mama et usa nini mama sola mère ça biso bien et bien to lo ba boye koma ba ba okataka partout ne ba tinda mère pas sola na kaka mère sola na mais est-ce que utala ba sortie médiatique ya Gabi bon il y a 4 jours awa auto niata le mongo mystique
Te, maman Sarah, yo zagi na kisasa te, ozali na poto. Yango na oluka bo pesa nga ben faux. Omoni ya Gabin azana vidéo mwa salaki. C'est ridicule. Ah, ya Gabin, ya Gabin. Ya Gabin. Ah, RM Light. Ah, oluki yango. Ah. Ya on sous la jaka. Olowoli RM Light pour ali, de vague zalawa. Eh, ya on sous la jaka o rolapa. Ya on sous la jaka pour la tout d'abord lioté. Ya on lo mai na tina kata voiture. Na telle émission. Na ebité ya na biso oyo. Na moki ya ki placement azoloba. Nga na sambela pona batu nyoso ba finga nga batuka nga bakufa. Ah. Bongo yosko bato yo yaka kotuka matin midi soir. Bango ba pesa ka longue vie. Bango ndi bana obligation ko pesa ka longue vie. Yé azana obligation ko pesa bato batuka ka na TV kufa. C'est ça le problème. Si on a biso Gabin, non yo ka moi souci et puis non yo ka moi mawa en fait. Non yo ka vraiment mawa. Moni na respect mingi ya mwana na ye. Ya mobali. Na respect mingi ya Nene Botai. Ndenga sola na jour ali boso to kutana na ye malgré makambo nyonso le kaya ngana ya na internet. Maintenant to kutani bato musu bazaka na bazo makambo ba premier degré encore silikapé asape ba scandale na ndé. Maintenant to kutani ayambinga bien esinga ah wana ya na okenda na ebo po nini na matanga na bango. J'avais compris le vrai sens du mot humanisme. Oh, na matanga na ya gaba silika ete. Ya zalagate. Eraye a lobby soki akuta kinga nga bengalanga. Oh, na matanga. La matanga ba bengala. Ya tanga krechara batanga kinda ba matanga ba bengana ke. Soto zongi na matanga suzi bantu na mikona nga alobela ka suzi bantu mabe suzi alali na malili bona cinquantenaire. OK. Na bengana kai. Mutute. Voilà. Na zana respect ya ba grand frère ya sœur na biso ya Gabin. Tango na kena matanga parce que na matanga na bango to ba beta musique matanga na biso ba mongo to na musique to betaka mais ça qui que tango to beta musique na mona on dirait ezaki mona limite en fait mutando beta musique yango azai mana connaissance na ngoti ndinga na yebisi nene bota na bilongola na yo ba déconnecter nga na beta musique nanga ndi na chili biso ba na che bazunguluke na che ba manzemo na biso ba ngala ebele ya mabele liswana. En tout cas, na bini pe na matanga ba ya ba sepeli tanto bimani ya yo ya na ciment malheureusement tout ce qu'elle est okuta na été. Na respect ba ya on na respect ya mwana ya Gabi Gaëtan. Gaëtan so Gaëtan. Personnellement Gaëtan. Personnellement na yebieti. Na yebieti de près de loin na yebieti. Nene Botai au moins na kutana na kuto ya 3 4 5 fois comme ça. Nana respect à Batouana. Mais non, comme moi, swinga motolibanda nana respect à Batouana. Combien plus forte raison? Moto aza ye moko na kati ya famille na obenga ye yaya, gata obenga ye mama et puis gata na mona obenga ye koko. Et puis azana ba ndeko ngana opesa respect ba yaya ba obenga ye leki na biso. Être star, être vedette yana synonyme nini na kozala malbouche, na ko bebisa réputation à famille, impoli. Parce que ils ont bato mususu baza ba star ba opesa valeur ya famille na bango ba opesa valeur ya famille na bango dina na azapena mo réalité na ye aza en famille na ye ma pe musu na makamna ile ka pe na internet appelle ma ramener na internet mais ça arrive à comprendre que en tout cas dans les lourds dans le bâti. Parce que nous avons la réputation à famille. Nous avons besoin de famille et bébé. Nous avons besoin de famille et réputation à ma bébé pour la star. Nous avons besoin d'un côté. Mais ici, on a biso Gabin, elle n'arrive pas toujours à comprendre cela. Elle n'arrive pas toujours. Dans telle émission, je crois, il y a 2-3 semaines, je crois, avant Oya, à Lobinga, on a la vérité à Koloba. Nanango ya Gabin ngana na ba vérité ya koloba so na bina bimisa ba vérité na ba ne ba kanga bato ba sabaje ngaba yo kanga ngaba zui vraiment le kolo ba tche na gauche ya droite ba tche na droite ba mona me loko na rouge ya wana. Arrêtez, je t'ai dit no yam satika je t'ai dit te no yam. Elle est allée
plus loin. Tout sauf ça. Elle est allée plus loin. On a écouté un moins modération parce qu'à Tangi Kombo Tassalika geste. Elle est allée plus loin au Loba. Na Kombo yo to loba na lingala o eso na bêtise na matoi. A lobi en na télévision. Je me suis posé la question. Nga moi mobali. Non yo ka soni on na ba mère bazan amikili. Ba sœur ba na mikili. Mère na biso ebisinga tika Kombo Gabin. Gabin Sport. Maman biso aza na poto abi tika Kombo Gabin maman Vero Balisa. Abi moi na ngai na ne longo na opekisa ote tika Kombo na yi. Parce que je vais pas ezalake ce qui a ça déjà muto azu a on dirait déjà à coli déjà on dirait ça va problème na santé oya ko memangambo yo koma o akufina maboko na yo to asalibu tika Kombo na yi. Tena c'est décidé ki bon na otanga na su Kombo Gabin te na va na calme. Maintenant, au la sortie médiatique, elle ne se reproche pas. Même Bible le bien, la nature vous enseigne pas. Mais comment un être humain, maman, mais moninga benga ye mama. Papa moninga benga ye papa. Mwana moninga benga ye mwana. Comment toi tu peux débarquer à la télé yo zana mwana mais tu te permets à rouler la bana bato ba ninga et ma be na télévision. Pour na nini ya langage ya l'acte sexuel à monstre mobile sur ba sanzoto yo lobby yango na le vrai sens du mot auto lo na lingala ndenge lobamaka yo lobby yango na télévision lobi mona yemba na kati rouge et libanda chocolat en prison bakangi est-ce que ya ibani golega ya Gabin pene zamba ibani golega ya Gabin ya Gabin ibani golega mais tant qu'il y a Gabin sur la télévision, par le bas, sur la gauche, au tien à gauche, à droite, au tien à droite, et l'eau, et rouge, mais comment tu peux y arriver jusqu'à ce point-là? Et puis pourquoi l'État n'a pas besoin d'interpeller tes musiciens pour interpeller, mais bon, pour interpeller, payer. Tu vas faire du calme, bon, côté là, et puis on peut battre bon ça lettre scandaleux. Ngana yo na plateau de belo wana ça lettre scandaleux zana lukelo ngo zana lukango omona degré ya makambo oyo ba serba au sala na soni c'est ridicule na ebisio très ridicule et puis moi na koma mondimi na bima biso osamba na bima ba se to samba na bima to bima na ba réalité tant on koma na bima a ochaki mwana wana il faut a changa loboko asambelela nga kitoko ta et ça qui to côté maman Sarah ça fait très mal na yo qui on a dit mais grande sœur a peur de raison pour na nini et puis là on est commissaire à niveau à retenir ba propos ata yo moko yango yoka tiens le micro ce qui peut nini ba zela peut utiliser bango yele ngakutu bakoya komemanga bazuli ko moko bapanzi koto bazuli ko bapanzi koto memi ale mutakala mukona ko bimisa zero yoka yange ko zapande mutakala zo mona na miso ba ko ba memangai na tina rouge ezaka na kati zo mona non exacte que non ko sela e ezanga ko no pesa ngo mo sens na oboyo lo bata mutakala mais yazo ba mutakala na tina rouge wane ko mona mais bah comédien bah on a mon candidat on sait l'émission de notre baboui il y aura des comédiens qui vont m'appeler pour me dire Olingi Nini na Gabriel. Or personnellement à sa sœur je lui dois beaucoup de respect non bah on va s'appeler na bilo de Gabriel ça la alors na problème na ye atamba la moroti mais sans si ya bo maman na nga na bo moïs na olinga sa makambo te oui bien na si c'est le loko na ibsolo mo na olinga na loba yoka quand me connaît pas quand me connaît pas de la kondi makitoko lezi yasolo wana yoka ngala lokwa bango te bazo siba na bazo pupula ngate ngana kondima na bandiro kwa lezi yasolo wana yoka ngala lokwa bango te bazo siba na bazo pupula ngate ngana kondima éducatrice Amas Ntolo babongo ya Gabi éducatrice Amas Motalobi na TV elle revient 2 jours après pour vous dire que batonion so ba tout kanga na TV non singela bango liwa ufaye moko non retire ça
Non, 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 s'il te plaît. Nga finga ma petit. Oh, nga yelo nyos tu mutala kela nge zongela ka retour à l'expéditeur. Papa nani, o monde to zala boya. Nga na yebaka camarade na moko abungisa mbongo naye. Abungisi mbongo naye memi batutu na ndako nganga. Pa mama kopo na bandal. Ba travailler nyonso bazaki wana batie so batie kopo. So izayote koi. Batu nyonso bazaki wana jour wana kopo koi. Mama wana lobe abi ekozala yo mo pe okwesi yango quelque part mais place okwesi oye bati soki eza bongo kopo esani eokangama yo moko parce que toi akize batu bayibi mais so ezaki batu bayibi te kopo ekokangama yo so yo mo muto kwesi obi ke kopo ekangama kolo nini c'est la quoi ici quelque part babi non ah moyibi azate eza na place oyo yo bombi yango zoyeba susu te to kwesi yango effectivement abomba mbongo na sambetu donc na sambetu te mais au moins des akotombola éponge au chembongo likwa libaya mbongo ekweya ekita siko na sambetu OK pona yeba yibie sans qu'à vérifier au moins biloko to lakela rabatu OK netinga nako se permettre te kolobake batu nyonso bafinga nga bakufa po ezongelanga ebe ezongelanga ndeni nzamba za registre tangu yozolo babatu nyonso bafinga nga bakufa nzamba otala na munoko no sara yo finga batu te ofinga bongo ndeni ozola kila batu liwa yo pe kufati yo kola kila wana droit yo la kila mutu liwa te okota na rythme ma beso yo finga te tango ono babatu nyonso bafinga nga bakufa na yo moko omikoti ozana kacha mafinga yo po okufa exactement baloba likambo yo yebike yo sala raté neti nganga la bimana mibala batu te non la bimapela mobala mutu te nakola kila mutu mabe so abimina mobali nanga yo bimagala mibala batu mosozo ape courage o la kila mutu abimina mobali nao na yo pe na kacha okufa on se comprend donc et ça na ba propos mususu ya yo abimisaka na yete soka réfléchisaka soki bongone ezaka en place to eza déplacé oyebi amona okana mawanga bimeya ya oyo baba ya yo photo servir na bango lokwa exemple exemple il faut ça le ba donneur de leçon na biso bango faut ba orienter biso na YouTube c'est vrai toi na ben censé mais muta comme ça ba langage ya bimisité bon na YouTube eza na bato ba ofinga bato ba langage mais na milliers ya ba comédien ko misa langage azati na internet azati comédie ata moko ta ozala yango moni na revenu on est là moko si on a biso alobaka ngana yaka na internet na créer ba scandale nanga soki eko percuter na ko assumer mais ndeni abeleli nzamba boma bato yango moni ce que l'on a zongi donc obi nazaki na auto simba garçon mon nzoto il y a 2-3 jours na ko na ngana obimaka libanda na yo kaka vitre ba teke wo wana ba sala ba teke bloc olia on moi shawarma ba Thompson ba comment ba système on teke on ba le roi ba bikablo a beti so nzete mo pasoli ba vitre ba to na barba sutuki azagi ye na mama mo wana na jeune fille mo wana mama na ya moni bo mama ko bi comment mona on a bossé ni gola gola a déplacer maman a déplacé na mawa na télémisiko pas de na bar na télé mais qu'est-ce qui se passe personne a vu Kitty a bandi ko panza ba vitre elo wana maman a déplacé maman ndenga okima garçon a dit maman na adam mbinga ko lekanga beta maman na pat on m'apprend que adam maman ya garçon wana na bisiyo na ebete garçon ambinga ni ko lekanga na landi na simbi na nzoto na banyumbe na sei bato baye to bandi wana na tombola na kite na bwagi na sei aolinga telema bato banjo beta na sei bo bete te fo ba non na sei akati bilamba mama botai ça dit toi censé à protéger d'abord maman moi signons so aza maman tout ça censé d'abord protéger mais comment maman yozo se protéger té yo quantité de ça il a maman ya bato agaita ba émission ba sepela ayo ka père mon passé mais aoloba maman na pekisi yo trop
Neymar na lembi. Ata moto ya côté la rasila kokobimisa ngote. Kokobimisa ngote. Mutute. Oh ba meta pinga ba via même génération. Ata comédien ya génération oyo siko ya bazo ya lelo ba impoli oyo ba kokate na télévision kokate. Kofingo boye na bino privé, il peut le faire. Ouais. Mais loko comme maman qui na télévision boye yo yamsi yo ya maman na yo soit saliango, c'est quand même tout monde vraiment ça va pas quoi. Mais la sœur, elle n'arrive quand même yo salango, yo la sabiso ke ngana botati. Le reste je m'en fous et talingati. Alors se rendre compte tes vidéos oyeti kali. Oui, ma solo à Janito lo basiko yo. Et ma solo yo, tendresse à enregistrer à Jani baté bazo enregistrer. Il y a 2 ans passés, 2-3 ans passés. 2-3 ans. Telle vidéo ils ont mis les lots. Ya Jani elle été recouvre dans 3 ans. C'est le maître des temps. Il y a une vidéo à bozo ti comme internet. Ba no gaita ba bota dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ba comme déjà bana. Ba yoka. Na bana biso lelo ba otaka ba novelas ba kokuta na ni loko na internet parce que za koko na bango ba ozala censé so ba moni vidéo koko na bango ba sa nini batala tant ba hotel ba kuta na loko yo zo loba oyo so yi mwana gaita toni gaita ma papa na kati rouge wana c'est quoi pas moi gaita oyebiseni oh là là to chaka ke mwana gaita na dans 5 ans akuta na vidéo ya Gabi oyo. Zana bandela ngomanda mpado batu bazana ida makamna osala po izala teke ngai na accélérer na accélérer ya Gabi en tout cas na ligne ngoti makitoko lezi et puis on a boyoka so ba batela bino bota na forme zo panza makolo yoka toyoka po izala teke po bandi ko ba benga ngala mama chira mwasi mutabenga nga mingi yo tonto ya msumunité la mama yoka s'il te plaît. Mukona ko pimisa. Yange ko zapande mutakala zo mona na miso ababe ko ba komela ngai. Natina rouge ezaka na kati zo mona. Natina rouge ezaka na kati. Sikoyo na gata limbisanga ya pona ndina ocha ko mona o mosali na Nzambe, je te respecte beaucoup. Ouais azaka dona na bima ouais azak parmi ba pasteur ou ba samba prophète ou ba sambele la rabiso sur doki ba prière na bima yemba on ba pakola biso ba oil donc azak vraiment limbisa moto na Nzambe na ocha ko mona mais na question moka ya curiosité limbisanga so isko yo mwana bébé na wana kolia comme na ba 6 ans akutani na vidéo oyo atuni yo répondre nga na bolingo Nzambe oza mosali na Nzambe atuni yo lobi papa mais me disait et sur va panzer le côté va panzer côté na kati rouge wana c'est quoi au papa là-bas na kati kuna au milieu des entrecuisses au milieu des entrecuisses là-bas c'est rouge c'est quoi papa qu'est-ce qui est rouge là-bas à l'intérieur Jésus papa oyebiseni non qui m'a Gaëtan on a la réponse au pesangati té ngapena na la réponse té non la réponse té. Donc ça fait très mal, hein? Ça fait très mal. Il y a Gabi, essayez un peu de réfléchir avant de parler. C'est très important. Au long la bordir. Au commune la bêtise. Au continue la bêtise. Il y a Gabi nga ebela ka on a bordir. A créé scandale nae. Scandale na o sala créé ba bordir finga na yo batu ya tokaka mingi ya sala ka boye oui. Mais au comité kolobela sexe na yo moko. Oh, c'est chaud hein. C'est chaud. En tout cas, nous, comme comédien, comme moto makasi. Oui, bien que comédien, bah nous savons émission, tu vas vite tout dans la vie privée na bango. Si bah comment banga suba l'équipe émission bah et créer les bango à scandale selon certains comédiens on a linga ngate on a ba question mo boy ou peut-être ya au Changai à danger te permettre ngana zo occasion mususu te to e ko kata relation na ngana muntu moko boy donc ba comédien o ba ya ka roleka ba émission na biso en tout cas ba comédien on va féliciter ba comprendre que tous ça ba artiste il faut tout teka voilà donc félicitations ba comédien nyonso ba leka na ba émission kaka ya ngate ba émission nyonso yo ba comédien bandimaka évidemment qu'à un moment il y a un niveau il y a célébrité mon groupe ben monsieur ils a vraiment les sous pamba mais il faut quand même le faire même 2 3 fallait ça rabe monsieur attends mon soit comme moi 3 mois 4 na numéro et puis c'est fini donc ailleurs peut ça tout bilan voilà bon moi Doudou sopona je appelé soukindeni nazalina Doudou je crois récemment na si payote nazalina mondir ba ngaku na mona yete
nga ba fait nga mona gi mena vananga na beti nanga ikara na moni mundi ba mutamoni ngam na l'accès mundi ba RAI pour ngam na vanda gi no mena tembo nga mundi ba région nga to vanda sur support na ba 22h na bena bi c'est venu au soupu era moni abi ya soupu tali abi wanan aw moni ma pembin bi wanan abi c'est ve petit no mundi ba abi bat ba finga nga ngabe na vanda nga na hotala ba solila mundi ba bite na finga ko tenve azena mosna Flore je te sali ve na finga ko ten abi azongi na ya fanne tanga telemi madame alinga kende ba kule liboki sûrement pour na mone bango le liboki era silis na 22h quelque chose comme ça ba imba koko dans la voiture ndi mundi ba bi ve boke bien madame boke bien ndia duda bi ali aposate ce ko biso maintenant kovo pe mutali bando ba finga ngai pasa ndeni ve na mona na boye na o déranger yo abi no wa petit ngata bo finga na lo banini ba yuma ndena okena bongo ka bongo no wa petit nga mundi ba bisi abi c'est que j'ai aimé eza ya mona yo ensemble na mosna. Donc c'est ça ce qu'on appelle moi sa star. Au-delà maramuto yo kan internet et perkité binoté boza toujours ensemble. Donc c'est ça. Donc c'est confirmé parce qu'on a ensemble na moi c'était ba les kufate. Donc Joujou nda yaki na maramwana. En fait ça nous est arrivé tant tout ça ba amitié bon je sais pas comment au sango na aja ki mokolo biso tout na ya mo bo na quartier vieux mais a tchake alingarayo mais yo bo ebité. Mais ndenge yena ibake ya da PD madame Pedula misu baza na bango pa cheke ngana olela nga ela ngana na ba PD balinga na téléphone baza ebele barizi te bariza ela nga décaré ebi décaré PD mo ngana mo bal na lekio na propre très sale ngamo mo bal na lekio na propre yusko lingo za mwasi comment on a beau salité et bon on a des détails aussi dans zoto c'est pas possible dès qu'arrive à réaliser mais malheureusement nazam ta cop on a été c'est leur choix c'est leur vie on leur impose pas ya rosani bango ba lingate malheureusement moi je pratique pas ba blowana naza ba PD balinga nga yepe to bano sola na yo mona moi mobali bana ndeko tikala tonton yams balinga yo ozaka na mwindo bien en tout cas ngala il faut kaka bani ko ba bongo maman na ko mebisi na rappelé soit comme nga pesa nga tanto solo la ngala bititi oza de a moi si a mobali ki na dia na ba réserve na banga na koza na besoin mshupe ya 200 ou 300 je na chelepe maile na bimisango no bimisango pe. Mais si on a calculé 300 wana bata poto ba na système moko boy o na mona ngo ba kofi mama mo ndo tinela kofi mbongo po kofi ayimba abwaka mwana ayembeli ba ayemba tango kofi abwaki mwana na te comme un problème ma kofi alinga sa neta wangana mama na bimisa ba papier western nion so sa ila kofi est-ce que ba bloko wana changa mo ba réserve na mona ke mutu nion sote na kokyo kende na yeti na ba niveau wana parce que ya ozo papier bordeaux wana bomine na palais lobi okuna tango yinde la ngana ye so za muta mauvaise foi aya bimisi yango abosani ke tozaki na relation abosani ke il y avait une relation qui existait entre nous deux choses à relation soit ya bolingo soit quoi que ce soit par conséquent yango na linga vraiment rozana ba réserve ya solo avec n'importe qui yango moni bato mosu bozaka obenga no ya mbate parce que na mo ba réserve to éviter les lots toza ciblé et pas ya bateau to yebité donc nous avons peur ya kokotsa mutu nion son carré nanga pour donc ako ya l'autre soli bien 2-3 une semaine après na comprendre que aza mutu nanga or aza mutu a s'infiltrer qui na kata ba relation nanga a pesine ka attend ayebi ke na après 2-3 une semaine na o cédé nanga so na cédé après to zong sa relation normale après na lobé télé ba n'importe quoi après on zonga mettre en peut-être na décharge n'est pas à salir facilement Joujou na Doudou Joujou on a regretté mbongo na ye yango utolo bakeso lingi ba je wana te kolia pe mbongo te parce que ozaka sali ba Joujou na bazé belé Joujou a regretté mbongo na ye ndenge kei le Joujou a regretté ata 10 € wana zolo ba 10 € di doit aller Doudou na minute à mi-mètre baza ebele Doudou ta mineka na se baza ebele non pas seulement na ba comédien na ba noko normal playboy baza ebele o azali mais aliaka mbongo ba PD
abimane pe na ba PDT malia ka mbongo ya ba PD et puis a tchaka ke na kolia yango na nko parce que yazo linganga na bimana ye na ko mambali na ko bimana ye te me na kolia la na ye or c'est pas bon vaut mieux aller na mbongo moi si na bi ya za moi si en tout cas soka na lingiye to vandi lelo 2 et 3 une semaine après na osepela na ye to remesa en fait mais to remesa na bolingo ye kota après to remeka na biso to ok to za moi si na mobali mais ya mibali déjà oyebi ke o sala yango te pourquoi olingo ya mbongo na ye c'est ça pourquoi olingo ya mbongo na ye c'est ça le problème je regrette ka mbongo ya dudali yango nde sala ke aluka moya yango wana pende ezo sala ke aya parce que parmi Joujou pe ala monto aye oluka ko bimisa moi makambe belé ya Doudou Soupu na réseaux sociaux toko zape to wana mbongo te to abatu na koloba pe bon maman Claudine Bukatola oko kabelanga ta $100 te na sell your voice parce que dans la confiance na yo tant yo ju voice on a au chango na internet c'est que ozaki na arrière pensée avec nga parce que toi na bato musu to beba na ba voice ya pe na téléphone to beba na ma be to kenda pe ma be maintenant na ba voice na téléphone pourquoi il faut le mettre en internet pourquoi il faut na tia en internet nga na ba ser muso ba comédie ba benga nga kanya na sara be émission pour ne pas citer leur nom à ce peu na sortie médiatique na nga et pas ebisinga OK na wana kuna ndokene OK pe bien en tout cas ndokene nani wana OK bien na seki na ngape sil na boy na ngapo chama loba pona ebite yazo loba na bongo ye kuna osani na mso enregistrer nga donc na comment mo ba réserve c'est merci beaucoup et soki na ngobongo voice ani submit et puis nga na habitude moko biloko na nyonso même ba papier ba bordeaux biloko tout ba batindelanga na zo ngo na cha ngo na WhatsApp na ngo WhatsApp na nga wana eza associé na Gmail na ngamba mo. Donc, vu qu'il y a comment on sait le WhatsApp à 24 heures éphémère et les qui n'ont pas comment on n'y a pas comment on tient donc on a pas voix sur te belé bâti de langue mais non on a oh sur le bimi ça téléphone n'a pas matière sur le bimi ça ma comédien on a pas voix sur na cha zaï risiki mais je le fais pas parce que dans un sens à humanisme voilà je joue baza bateau déjà mon longue moto a commis nyama. C'est beau pour finir au moto ni les angles pour salir bango leur besoin non on peut ça nyama na sens que en fait dans lobby on a sens nini tant bible lobby il y a plus que nyama si tant bible lobby nature ils ont enseigné binoté ça dit nature to kena na basoso na banzete soso de ako coucher na soso mobilité il y a ça plus que nyama le coq na les coq ba okyo sangisa zoto ki tabanante ba sangisa te ya mbami bali. D'autant que yo zui mobali okomi au-delà ya nyama. Moto a créé a contredire non nzambe créateur na yi. Combien plus forte raison Doudou Soupu pour aller à $20 na yi. Doudou Soupu lobby bimi sa vidéo na ngasokeza. Cha foin. Doudou asugisier abi foin. Aïe. Moutaro zikate et le robé go kufa te. Wow. So il moutaka na ngezali bimi sa ngo na internet bato ba mona ngo une semaine 2 semaines les matière après et leki bana lobby wa sala live wana so ezaki ke abimi sa ngo neti siko to moni za iriziki donc c'est que lo ezate bato ba jara bato ba ra pona ko bebisa réputation mutu ya ko cha mutu na merde voilà na régie balancer les biso éléments et puis on se retrouve tout juste après Saratola TV. Papa mwana oyebe tende ni ko mwana na comédienne et moi comédie et koko tapé vous avez une bonne relation papa mwana nga kufa OK désolé ah d'accord sikoyo mbala liboso na mutu na yo esalaka yo nini regarda du souvenir nini est-ce que tu avais aimé ou tu n'avais pas aimé ezaki nini ça s'est passé comment. À vrai dire, ti et salamati les canana tikala olinga papa mwana ngate. Pourquoi? Parce que na conscience mamna bando salate. Ne batumsu baloba ke ngai na kakaka na tikaka na muntu no. Na ki mo amukie et les canana yebite conscience kozala conscience ya makambu wana vraiment na muntu na zaki na ngote. Bona mona ko neti blague neti lo mo boye donc donc en tout cas, vous n'avez pas dit que vous expliquer donc les kangaka aboye et tant que vous avez koko là na bandis koko linga prier nde sikoyo na yo comprendre que c'était comme ça boye bende et ça là qui na kai makasi. OK.
Karine alinga kolia nini mingi? Ngalinga matembele makasi. Couleur préférée? Nazana couleur préférée te na la tanyoso. Couleur tanyoso. Lelo oyo oza artiste osali kombo oyebani et tout. Na musala na oya art. Eloko nini oyo on se sentara nango kitoko. Donc eloko oyo courant bisa kishata kabwe. Eloko nini oyo mona ngo penda echayo en valeur na musala otelo nyo linga na musala o banda okota poko makarine ya mado. Na comprendre question bien te mafa pardon bandela. Nini oya malamu yo zwa na monde ya art ndeko ko makarine ya mado. En fait premièrement cause à Karine ya mado et ça là qui est nazo ba famille mususu ona kozwa te. OK. Cause à la Karine ya mado nzamba pesa nga ba camarade moko balinganga mingi. Na olo bate po azawana. To cause à la ba problème mais to bongisaka. Cause à la Karine ya mado na yebani monde entier ou tezata musuba ndeko nanga mususu bafuta mbongo pa ba musicien ba bwaka bango. Mais bazata msu na batu oyo bapesa bango ta conseil boete na téléphone. Deux fois si y a un problème eza na batu msu babenganga ba opesa nga conseil ona yebi bango te. Mais azu pe problème on lo kwa mwana ne. Si on a dit que théâtre pesa ngelo mo boya grave. Na kosi parce que ba salaire autozoaka na tambonga théâtre na somba lopango te, na mbonga théâtre na somba mutuka te, na mbonga théâtre na futa ndako te. Donc, théâtre ya musana nga na lingaka. Epe sanga eloko, epe sanga te, j'adore, j'aime. Merci Nathalie. D'accord. Karine Mado, mauvais souvenir ni nos anango na monde art. Oh so vanjo obi. Fallait pas. Enfin, pardon, sauter question on a pour nous tout aborder ça mabe. Pardon. Hey, tu vas bordir, ma fille bordieuse. Obi cœur ouverte. Nous t'aime les appelés. Ouais. Donc, na bona nga oh Karina loba ki asala ki azumsa ki na zo éviter parce que tosto koli moi na sia koli Saratola TV. Voilà, nous sommes de retour noko ya msoto landa bongo live ba sensé zo sama na TikTok mikolo ba commenter ba banga ba émission pour na ba question et ba vie privée. Mais apparemment oyoki question ba tuni Karine ya mado oyoki pe na réponse nae. Nengo zawana soko vandi le rôle papa leki ya mwana ya Karine ya mado to papa kulutu to tata mwasi to yaya to leki ba réponse oyo Karine ya mado ay ko répondre na ba TikTok. Ayebi que TikTok eza mondo ba kota ka ba enregistrer vidéo après ba kokata ngo ba bandi ko bimisango. Est-ce que ils ont respect pour na mwana, ils ont respect pour na papa mwana wa kufa, est-ce que ils ont respect pour la famille? Et pourtant c'est une grande fille, moi une grande fille déjà. Elle prie beaucoup hein. Moi Karine est déjà grande fille, une fois occasionnellement. Une fille très sage, très intelligente, très belle de taille de figure. Na kutana na ye pa ya Marina Ngoy na ma campagne, ayaka kozwa ilo mo pa Marina, nde Marina présenter ngabi moi na Karine Yamado. Ah bon? Karine Yamado ti asaka makamono so na jeune fille aboy. Ah mais c'est que Karine Yamado a pe ma bo kilo nanga. Toi, amuser galerie. Non, c'était pour amuser la galerie. Mais sinon, c'était une fille de 18 ans, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse pas. Et ça dit juste pour toi amuser galerie, na Marina, tout ce qui. Et puis, à la Kib tonton, je pars, même si au revoir, mamie. Nami Tchesiko yo, loko là. Nami Tchesiko, loko la petit frère ya mobali ya Karine Yamado. Hey. Karine Yamado. Na CPLT. Na CPLT. Yamado. Na CPLT. Ça fait un bon moment qu'on est sur la lisouté parce qu'il y a un problème. Tout ça, il y a un problème avec Internet. On est demandé OK, nango à l'époque na chic et ça là que ngana yi
to anda osola te ngape na sepe na propos na yo te so eza ko boya ba émission na télévision pour yo sa maramba boy na TikTok je préfère pas en tout cas na métier na place ya ndeko boya ba émission falo boya rapé buzoba o ya TikTok parce que na yo moni lobino mabeti mais biso bandeko ya mobali na yo na métier nde wana na moni yango mabe. Comment olinga ndeko na biso te pe ya sonam soka kufaka ndingo lobi soki déjà olinga été mais wana mwana na ye omote ko sa mabe or mwana na ye olinga ka makasi fouille na yo ya âge à puberté eza mwana wana. Mais comment tu peux te permettre de passer à la télé pour dire que na linga mobile nanga te na yina ye. Et puis comment tu peux te permettre de répondre à ma question la première fois c'était comment? C'est quel genre de questions? Na plateau il y a émission na YouTube. Il n'y aura pas de questions pareilles. Il n'y aura pas de questions pareilles. La première fois c'était à quel âge? La première fois c'était quoi? D'ailleurs on avait émission tout bien rabino poto ya babino, ba réponse à bongo ezala raté ma sœur. En tout cas, j'ai été désolé tant on a talé le wana mais comment mwana wana lingara papa na ye jo ba kena rota la ba oui elle se déplace pour aller regarder tombo à papa na ye tant yo zo le bolinga papa na ye ti oyina ye moto azali papa ya mwana to mama ya mwana ba yinaka ye na tango peut-être toi na ba problème tant to kabwani mwana tikali na kati je ne peux pas me permettre ya roloba kena yina mama mwana nga na osala ngote. Au-delà de la caprice, nyonso ya maman moi nanga, ba ma be nyonso osala, na otika oloba ngo na télévision te na yinae. Na oloba ngo te parce que moi nanga aza na kati. A omuna ngande nini? C'est ça le problème Karine. Il faut tala moi na o aza na kati. A omuna yo ndenge nini? Oyi ni sa mwana papa na ye moko abota ye malgré qu'il a kufa. Donc le baké a effacé même na mutu na bongo azala lisusuté. J'ai pas de leçon morale à te donner ma sœur. Mais démarche wana au salaki en tout cas moi j'admets pas. Démarche au sali ya ko lobaki yina papa à moi na. Ce qui est zalaki to zalaki mineur a violé qui yo. Est-ce que c'était important de le dire à la télé? Comment on peut s'abstenir de calculer ya okoma ti place wana? Si Potanga alobake na inaye po nazaka mwa muke na ebagate nazalaka inconsciente, c'est-à-dire bilo msuboya oloba na bati bolo bana TV bo se rendre compte à makambo nga ba période o makamba niki on azwa ba problème sérieux na papa abiso. Alors na rappelera papa abiso na lobaka na ye aza papa mababa ndo protéger ngate. À l'époque na kana âge il y a 6 ans. Nazara woni mwana muke so ibo contrôler tozo sakana na oyebi ke na mwa musala ko violer pe mwana si na muleki nzela ko zo pe mwana ke na ya che pe misapi pe pe mwana buzo parce que papa bo protéger mwana te oyebi explication na ngana batu ba balola ngo ekoma o papa na enda viola kai nonsense ngana yaka a mwana bana nga o mwana moka botana papa na mwana ngazaka na kamwa adas azara nani portugais yebisanga siko portugais na famille na adas azara portugais ah ya ngwaza ba ndenge na yaka ba ndenge na ya komona ebo ba langue belé siko yo yebisanga ozomona makamba oloba ezo bala na te mais nyonso wana eza pourquoi parce que na yaka ko répondre parce que na ki vraiment choqué comment on a que papa botu au sein de l'émission dans les réseaux sociaux. Si qu'on est hier Karine azu atama elle était au tala ba réalité na ba scandale ba tune ba finga na réseaux sociaux o ya yo moko ko pesa ba tu matière ya na ina papa ya mwana nanga parce que tango to salaka ngo pour la première fois nazalaka inconscient c'est-à-dire ezali na consentement na ozalaki mineur c'est ça na mineur on a déjà donc to ki na donc mineur déjà tango opposer l'acte sexuel na mineur eza viol donc o lingo yebisa mwana na yo ke yo za fruit ya viol c'est pas bon
Ma chérie. Or moi na yebi le wana. Idée wana uteli o wapi Karine. Or soko yali na plateau na biso ton to benga abno to sala émission. Est-ce que tu que papa moi papa moi na ngana yambi artiste to na yambi mutu na tuna ba question papa moi. Ba question vina ye privé. On soit na sala émission na zaka live na ngamoko nazo répondre nazo expliquer makam na nga zaka te ke muta ochanga mikwa tuna nga ba question na po est impossible muta ba tuna nga ba question modèle wana. Hein? Karine il faut timba réseaux sociaux c'est vrai que makambalo bana biso et ça là na ngwelo te po ba net ba ba na ba vérité ba biga oyo maramba olo bana esu yeza lokuta ozo comprendre eza batu baloba na bango mais ko luka rapeto pesa batu occasion yo mokondo ya na masolo wana tika batu baloba yango parce que yo lobi te na bango ba beta nyoso ba beta yo ko lo bango voilà moi j'ai été choqué quand on Natalia on a dit ah mais Karine encore ba wendeni so na na numéro na ye na ngana benga nfc na ngana fc nanga mana lobane ezala mbala ya suka pe ya liboso o leka suna be miso ba jarwa atanga sona za mobile nina ngana sala ngo non ngako ta sona za mobile nete sona za ki na numéro na ye na mobile nete nanga na benga ye nanga na pc bonjour te ngana bise allo eza mbala suka mission no sali o sala ga yango pour ba makambo lobi ko ina papa mwana na yo bo sala na ye pour la première fois tant ozaka mineur soit lingalo bana bise na bi tais-toi je te parle soit lingalo bana bise kanga mu no no lo banu nanu na sisi na raccrocher o moni ke batu ba eba ba via batute taneti mwana ngazaka ne portugaise batu ba ebité ah ouais adasa déjà ba lolengi ne kanye na mona ke kaka ninga za era za kiawa déjà mona ki mais o mona il est unique à réseaux sociaux ba bandolo ba makamoko oyo ba oloba parce que yo loba eli kambundi bango babalola ngo B ndenge moko na Karine Yamado okokaki omoni makambo Karine lelo omona ngo eleki mais kanga data lelo e comme chantage na yo si yo Karine alobi ngo clairement oui po bilo monsieur kozala azana wana azana kanda wana c'est tout à fait normal aloba bongo mais fallait qu'à réfléchir non il fallait akoka ko loba yango te mama Sarah wani batu bakati kati soki bazwa ngo intention malamu pona nini kata mi boni donc déjà batu baroya ko efungola misu yo olinga papa mwana te ozaki inconscient donc c'est que ozaki mineur tant obotaki c'est que ezaki viol donc ba calculer makamwana nyonso lobi okuna tant ba ko finga yo yango wana obota mwana ya violence yango mwana na wana eza fruit ya viol et comme un problème or yo moko oye na matière wana na télévision et comme bongo yo zuli kamoko le biango bango ba balolango ba viola ba sala boy non il fallait pas en tout cas fallait pas la communauté congolaise il fallait même pas Karine je na na numéro na ngana gangelo makasi na téléphone na ngana lobano en tout cas et là au salle na s'appelle na ngote malheureusement que quand la ba live na bango ba salle on peut Ariashuna en tout cas je sais tiens la non Ariashu na akata acha kata acha batu batala poto tshela biso débat wana to bakisi ba maloba to lingite tshela biso batu bayoka Saratola TV pourquoi publier la mibali na trop na ba réseaux sociaux otiki o humilité otiki o mbala moko korumela te pa na sala combien de temps pour na publier mususu korumela te pour il faut sala combien de temps pour mutalo bakarumela OK si cause yana répondre ce qu'on a question moninga kanga data lelo so na bala 150 000 balles tabu tangita o monanga na ficha marque tabu te o monanga te na ficha yi so na comprendre idée na ye alinga memango loko a moi rando to que se retrouver na miniature mais biso zela monsieur calme-toi OK calme-toi yo ngana répondre yo au moins, il y a na 150 000 balles. Tous les 150 000 balles dans leur fichier on a TV. La comprendre déjà. La comprendre déjà. Faut comprendre hein. D'abord la bite. Oui, la comprendre nyoso. Mais le problème est que notre sœur. So lingi conseil au pesa na privé. Pour so pesa na conseil ma be awa. Mais ce na ebi so ke na ebi miniature to beba na olinga ngote. Je te dis na ebi so ke to ke no ma be.
Non, parce que na comprendre moi mon ballon d'ailleurs, alinga sa jarabe tanga 12 ke banga monzambe nango. Non mais manano mabe. Je te dis hein. Je te dis. Moi na mobile, je suis pas ton ami avec vous. Là, pas de côté. Eza qui de côté. Et qui de côté. Parce que eza qui de côté. Bo pesa nga conseil na privé oya na live. Conseil olingo pesa nga so lingo pianga conseil ya na privé. Tu l'as pas laissé écouter s'il vous plaît. Mafana kiti na nga na kiti. Ariachou. Obetanga 12 te na kebisi yo keba na yo. Yo ne muto baby. Yo, ozo manquer na live, na manquer au respect. Sala. Na o sepeliso. Sévérine. Na o tindelo bena matière mo ya bio ya eloko yelo bananga auto chango na page zela. Vous en manque à respect. Zelo zomi mona bébé, non sepeliso. Oh mona, oh mimona, oh sepela. Na ebisio oh sepela na sepeliso. Zelo mona. Oh mitala bébé, zala calme. Oh mitala bébé. Jimmy. Vous avez un problème. Na peso bon, oyo kabine. Jimmy, okozwa ya yo. Ngana muninga na yo. Ngana oza na muninga lo wayo. Mankisa na mwale na koza na muninga lo wayo te. Mama fatika ko ningo loba. Yo lobi ngana yo kusabino soni siko ngana lina bimisa pe soni no bo libanda. Za calme osepela. C'est bon? Non, bisous. Oh, c'est la chérie. Ariel, yo le vois ngana aki tenge pa no mo respecter mafa na yo kayo mafa. Mama fa, on va gérer ça. Écoute, mais sérieusement. Non, mon alemba, mon frère. Massa, dégonamai, yo kayo. Jari ya fonga la porte ngai. Ginny, pardon. Mon alemba, yo maître, yoka. Saratola TV. Voilà, Noko Yams. Maman. Ariachou. Bon, je me pose deux questions en moi. Moi-même, en soi, je me pose des questions. En fait, Yam se pose des questions à sa conscience. En fait, question d'anga libocho ezali. Moi, si sera kepoto, il faut changer manière ya omoni la makambo. Que soit les bossons en mituna ngwana. Deuxième question ezali éducation oyo sœur na biso azanango. Azwa yango na famille et pas ya papa na maman. Toi azwa yango na balabala, toi azwa yango na église, toi azwa yango na entourage. Et là deux questions ba question mark. Ça dit ça ma question interrogatif en fait. Moi si à lobby, moi si na télévision lobby kanga yango na date ya lelo soki na bimina mibali 5 millions non yana bango na internet wana mwasi muto oloba ah là là or Ginny mwana lemba selon ndenge natali live wana aoloba na ye en fait eloko na bango wana en fait idée na bango ya eloko na bango eza construit par Herman apparemment on dirait mutasala eloko ango c'est bien que ça rencontre ba star na biso baza na YouTube monde même ba comédien ba nigérien ba ivoirien baza bango na bango ba créer appel mora conférence ya live moko ba koti bango nyonso ba solo là évidemment que c'est une très bonne idée, c'est vraiment une très bonne idée mais ils ont une démarche ya mabe bango na kuna ba solo là on te pose de tout en fait ba poser ba question non sauf rien c'est à toi maintenant de réfléchir quelque question dans le bâti
quoi. Ce na lobi était question en tout cas ils a question moi ils a vraiment na olobaté parce que bango ba na idée kutu ya osala même ils a la même vie privée ba otuna yango. C'est maintenant à moi de réfléchir que on a vraiment sa vie privée moi ils a sensible trop moins na lo bango exacté. C'est simple. On répondre nous ka. Pour répondre nous ka bon aussi Jimmy a tout nié à lobi pourquoi yo zara soko zu mobile na télé il faut oya na ye na réseaux sociaux affiché atanga comment mibali na ye na live a lobby Jimmy a lobby na mais o afficha Mark Tabuta or Mark Tabuto yo ka ba voice out Mark Tabuta zali mobile ya Ariashu to yo kana na ba kombo ya po Firenze na kati Oto yebi que Mark Tabuta zalaki un moment azalaki na comment il s'appelle na Ariashu maintenant to yoki Jimmy a tourné bongo parce que bon se poser la question nous se rien a tenu en simple faut qu'on répondre non ça question moi sensible donc on répondre en awate pour la réputation Mark Tabuta parce que ça peut-être moi c'est na ba na ndaku et nga na relation nga je ne peux pas qu'on répondre la question des sensible yo comme ke nango tala mwano yo tala eloko yo tala machin et yo betanga 12 yo betanga 12 ngamo mukola mukonza 12 et ya yo dirait na ba matière voilà. Et puis Jimmy Lobina alinga pe ça conseil yas a bandimba la moro mani miniature ya mabete miniature yo kana biso ma sœur Ariashu moi personnellement na beta pas banda théâtre té ngapena yebi na ngai na yebi ata place uda na ngala yebi kande babali mama ni mama sali libala ngai pe na yebi ngai kombo na ye na onka na libala wow avant wana ngana za théâtre na umela na théâtre na yebi ni de pro ni de lo na théâtre ale mbato yebi na théâtre azala masananga to sa ba vina so ba butu na ba jeri matondo je sali na Turquie to tambola na ye na yebi azaki na groupe Elombe a koti na groupe président Elombe a umeli bazaki na ba leki na nga au priska mushimpu suka mushimpu to zaki ebele dans l'autre mwana Jimmy mais Ariashunga na yebi nulle part na yebi na nga ya na théâtre moti na yebi atana théâtre ni ya nzonzing ni ya wapi fi moko a débarquer na télévision a cheke ye fa ndo saka ba scandale na internet ezali mabete mais a mabe obo toza mama banati wa mama bana les images vont rester légendaires t'inquiète pas ma chérie t'inquiète pas yo so mu konza 12 besilara to chope na miniature muto comme le niveau à kolobake bakanga ye papa na ye soki ba mama na ba kenene na ndako nganga soki batike bolumbu maché muto comme na niveau à koloba bongo yi pona ye moko a comme le niveau à koloba bongo ça vaut pas la peine et puis même pour na papa banana ye aniata papa bana na internet aniata do yena penye no mona bango ya mundi bazani ndingi moko mais yesu wa za mabe makasi koleka penyel yaza mabe koleka penyel Baba race moko. Baza ba race moko na biso yo donc ils ont des tendances des races avec ngoni multicouleur. Donc des races multicouleurs. Ba pitbull. Ba faux race. Ba tani ba race pitbull. O ba de boko. Wala ba lia balat. Pitbull on boko leta. Alia na mwana moko. Oh, pitbull a boti ba na 9, se boyo tike biloko te alien na mwana moko. Ti aolte abilote so ti boyoki te ti omona asisi bango to ali bango to baza sko ba race ba pitbull. Donc elle sacrifie même le père de ses enfants, ça se rendre compte que je sacrifie mes propres enfants sans se rendre compte. Il faut dans la limite au monde oh yonde papa ya bana. Donc il faut na respecter ye kaka pona bana. Atana bolingo ezate mais pour na respect ya bana il faut na respecter. Ya na ngote. Mais là, ça linga bien parce que Ginny Patikela la est tenté. Ginny, en tout cas, félicitations. Mon bala ça bon. Nga linga yezala nga siko place soara. Na nga panzande ba téléphone na place bino bozaki. Bonga yibo zwa banga mo internet yeroza ya kozika. Jimmy, félicitations parce que gena ine pe bien. Na sebeli na Ginny mona lemba. Bongo vomo la gizi ma kulutu na yo yams le ki osali malamu. Na sebeli nao. Kwa mni na Zena. Zena? To saleni. Na raisonner Léo na tongo Luna tongo tongo na mel ba mai na mona mela na tongo ya moto bavana bima na raisonner ye na bi mais c'est wana il on ni tindi asala émission wana asala vidéo wana na katikata butu ma Denise ngabena star na bino Sœur Zena
déjà na ninga kisasa ba rumeur et betaka kazara lesbienne. Bande ba lobarango zena lesbienne machin. Aujourd'hui zena 15 ans na poto ana mukanda a salara mais elle se permet à loba ananda côté. Na linga langage mo fallait loba c'est une question d'organisation. On comprend maman. C'est une question d'organisation. Nous avons la possibilité ici de gagner $1000, 2000, 3000. Mais s'organiser, ça dépend de nous. Ouais. Yo oza 2000 o s'organiser de mais ngaka emsuna zela moi 300 mois 200 par mois wana. So continue ndako na ngolobi o ndako na yo parce que nous comprenons que pour nous avons valeur maman Sarah au monde doza boy hormis que les États-Unis ba France ba Belgique na so beni mutu o yo linga def so $4000 to $5000 na ndako na yo à côté à botretana e ka libanda o bisi ya ka palin to so la makamo boye azaki na ida def so mongo te mais au 20e awa yo fandi ya bo so la na yi a mona mage awa pena ko def ça 5000 na on a fait du mois. Et ça, organisation. Je ne crois pas que vous avez un bon non. Et ça, tout dépend de l'organisation. Tout dépend de l'organisation. Tu travailles, on te paye, mais où est-ce que la Denise a baillé la comédie pour la bougeotte, la comédie, l'équipe. Non. Zena, tu travailles, organise-toi, au place au salaire, on a possibilité de faire un bon, on fout $1000, Luka ta colocation, colocataire à 400, 300. Mais ça va chambre. Mais ça va chambre. Comme ça, revenu na bangwana bando au pesa, au sangis na oyayo, au fout ndaku. C'est fini, on a besoin de ndako moi de 5 chambres, on a peine na comme ça la bongo. Gane ki sasa siko la ba colocataire là. Non ko ebike. Non mais c'est stressant. Ouais. Oui, ebike fallait tout ça recherche ba audio. Si. Maramba Jani a Oya Jana lo bara pona maman Mao, ya Mao machin lo ba maramba belé. Avec ya Jana lo bara on a téléphone. Alors, sur la tendresse na téléphone, mais l'idée à battre le coup est comment qu'on nuire car. Tendresse pas bien na liste à Jani. Ok. Dans l'émission T. Oh, émission c'est le kala. Tendresse pas bien na kata liste. Oui. Confiance en l'agneau, soit Jani a pesaka ya au sol, na lo ba ne ba mambwana tout. Ya on n'est pas au tout na. La brina zawana. Ok. Donc il y a Janina tendresse, il y a Janina sniper. Hein? Ah, sniper. Il y a Janina en tout cas. Félicitations Bipa et aux alliés. Hein? La génération maman lingo yoki. La génération maman linga. La génération maman linga ba malo so bané banen. Nasi la kuta na kati. Ota l'émission te. Ah, nata l'émission te. Ota la. Attends l'émission T. Si la scène. Ya Gabi pe anakati. Ya on va bien en venga bien Franco. A bengi pina ya Franco. Ya on va no benga vie Franco. Elongi akalabi si la saloba ki loka mobile na kufi aoya matanga te, ao poster te, ao loba te. Pour kufi na ndako la brine kanda. Ta l'émission. Makambo eza minene émission. Nathalie émission ngode. Na moni on gagne la fandia. Elongi akala. Italio. Aux zones de turbulence. Ngala FCNga bis le quoi yo zakana papa bino. Est-ce que ils est important puis c'est l'absolu liste bateau nyo sabi oui. Il faut boyer bateau na bateau. Tout na le bisoni. Nani. Oh. Amoni pe belle vie claire te pour belle vie fakali la malobe yo kana. Belle vie bomi maloba la mutema. Non, belle vie de la génération voilà ba jalite. Le ya kala wana ko comédie. Ce gars donc c'est ka baby sika ya quoi. Deli belle vie azole la malobe zo bima te maloba wana nini ya likanga ebisa ya jali.
Maman est comme une comédie. Dans le Yakala, maman est comme une comédie. D'ailleurs, déjà, il faut réfléchir que Gianni Faye a na époque mon côté théâtre na ba Bellevue. Ah, ba Bellevue ba yé ba Gianni ba. Nani Viviane. Oui, Viviane est là mon sœur Gianni. Attends, il peut Maxime. Ah, on arrête ça, Maxité. C'est épisode. Ah, Maxité. Asali poto, nda azawana asali poto, asangisi comédie, asangisi na réalité po, aibi ke batona baza choqué. Ok, on va quel on va l'eau mususu, la comédie. Mais makamba solo ezawani. Ok. Ya comédie neti batu aibi ke n'époque nana on jouer so ki Gianni, elle va azala tate solo, tenite de batu aiba ki alo. Ya si la belle comédie. Mais batu solo eza, hein? Ya si la belle comédie. Si la vie de la comédie pas. Yaya Gabi, écoute, on a 4 émissions. Émission s'il a été. Tant qu'on va insister, on a 4 émissions. La boïba la fait 4 émissions. Et le Yakala, bisous doit besoin de Gabelle qui la bisou de. Tika Marambolo qui est Elongi Marambolo Gokate. Toi qui est Marambusu. Tika mon cher. Tika. Kitio. Kitio na vandio, quitte ma problème. Déplace yo vandaki. Italio hein. Ah ma question ya brut. Et à préparer to filtrer té et bongo to tuni bongo. Répondre aussi. Yo répondre siko. Donc tant yo mona il faut répondre. O tena ba gabe na kati. Yo banga makambote. Ya gabe ba chaka de la liste ya dadi yo zuzu ya gabo ile su awa. Boni ko samu sa gabe boy ko lo yakala. Abi preuve année. Ngape na tala ke mission ya gabe azolo bao. Tango ya Gianni akufi mutali boso ba benga kezayi yenda yebaki na sens ni. Ah, maote. Te, abina ba voisin ba benga ino yenda banji ko benga ko informer bata poto. OK. Na relation ni. Na relation nini? Bon, comédien na comédienne hein. Ya moni pe ya gabe na Maxi wa l'équité. Te, ya gabe na Maxi bazala ki ba ngombale o. Te. Batambuli bango mibale na matanga bakoti bango mbale l'équipe mbeni na ngaboye. Tunanga nini ni susu. Yo la ndelo nga kalakate. Ah, tika na tala ko aussi ça va poser émission. Sylvie, wele la kinzoka kiti ya ngwende. Abengelo nga kala onde ni opisinga mbote te. Donc il faut ba ko pesa ke ba mbote en privé. Po ye azo kingwende a 50. Elonga kala pa lobby Sylvia zong saka mbongo ba piaka epo 15 ans so jana sai na poto to vérifier soki aleka na paka ba kulukite. Bon, elonga kala aza abaza mwana so réclamer ba droit na et pas bi azwa ke information bagyo ya Sylvia la taka somba ka on a gambela 5000 francs. Lelo lenti kora ya Gianni ya loba sombi bag lelo tena msa. Bon. Akalelo ni zozwa. Elonga kala soko zamda ya turbulence te ko kokate biso to ko mo tambo de ato ebi de o e ya ya. Yo zana mu théâtre elonga kala batela ba relation na ba kulutu nao. Parce que kuna bo vivre na hypocrisie à bongo ebi ke muto asaka mabe mais fona battre la relation na yi. Ni biso sko lo kwa hypocrisie zakati ngo mo to longwa pe kotango. Donc moi je dirais na elonga kala zala prudent. Aza zala prudent. Très prudent. Bah on doit Gianni to bimisa to bomba ngona deuxième émission. Il y a Gianni to bimisa na biso ngo poto sona biso makamba nani hein? Bimisaka. Il y a Gianni tant on sali émission ya tant on va enregistrer jour ba enregistrer et pas tendresse na tongo na poko nango Willy Mambo bengié il était très déçu na comportement ya Gianni. Tant on a telle information en tout cas il était très déçu na comportement na abengi Gianni ebisi Gianni salakasi vidéo moko ego calmer toile na minute yo pour mawaza mama bana après audio wana otolekisa na ba émission boyo ya Gianni après enregistrement na ex na ex na ena ni tendresse. Ah OK
Après enregistrement, il y a Gianni, na tendresse, Boyoka, vidéo Oyo, il y a Gianni Salaki par Willy Mam. Les plus congolais, ce que je vous avais dit, c'est la maman. Autant on a audio, ils ont tambola, par-ci par-là. Pour l'angaïna, Mao. Mao, ça maman Andy Starfire. Makamuna, Shona, aussi, tout bon ici, Yango, ici, Leki. Ok. Oya yokaki bakotaki kamala bango te bato bakotaki oka bakoti po baluba po basala po balingi. C'est moi-même le Gianni Faye le Franco tosisi makambo nyonso makambo Cécilie eza makambo bonzambe ekotaki déjà makambo Cécilie déjà tout esili donc baoki fule aza mama na mandi donc aza elemi na nga te ngai naza elemi na ye te tokobomana te soki mpona nini yaki makambo tosoleki na odiola ndeko omoni nde ebimi bon c'est bimi promete nzambe moyibi mais promesa te ulimambo malobolo baki na sala on a salé dans de kolanga merci na gesto sala ki na zongi sinyo na maboka nzambe merci ulimambo de ngwana batu tu bayoka ti mabe so ki dirager bango no ba finga ite nzambe kakala ti so maboka nzambe nzambe alibisa olanda audio yo do promesa souté kanda ipina kanda mais les légisales c'est là ma famille tout ma cabinet c'est bon il y a la histoire dans la carte donc promesse ajoutée donc il faut dire la bon balère que ça va durer dans la nzungu pour mettre sur la Gianni Faye alors baki boy na maodo aussi si ma cabinet c'est là donc pour dire la mibilo bela ils ont mutu na makolo ouais c'est Franco Gianni Faye mais il a le bien déjà et le ça ajoutée merci. Ah c'est Franco là OK pas Gabi. C'est Franco, Gianni Faye Franco. À ça la audio juste, à ça la vidéo oyo le même jour qu'à vidéo on a tendance à bimisaka. Et a tendance à bimisi vidéo on a internet n'a pas quoi nango ya Gianni yo sa vidéo. Donc et ça là ta 24 heures t à ce qui est pas Mao particulièrement. Mao a maman ya Andy Starfire moi na ye Andy à ce qui et puis voilà. Bato batika ko mélanger yango et puis Mao ce qui est sûr à moi si abattu déjà. A roulé la Gianni parce que Gianni a papa et moi on a eu Alexa puis bon moment on a bango ensemble. Ah ya Mao kaneninga. En tout cas Mao c'est normal et puis et logo mususu OP il faut qu'on rectifie parce que Gianni alobaki atinda $1700 1500 atinda 1700 abaki atinda 1700 katinda $700 atinda ka $700 et puis mutalia mbongo wana te et puis muto atasoko abia lia $700 Montarolia $700. Bon, tout ça, montalia $700. Tout ça, il faut qu'il y ait $700 mais madame mutu nini ata poto ata Dubaï. Et kokaten wana ka bonga billet bongo visa. Donc je pense que eza malobaka za ko loba na sakana. Na sakana ya jeni logo ya jeni sali ba yora rebeli na maloba. Ngapa loba na ngama ngamba. Asali ba yora rebeli na maloba. Mokili sa makana maloba. Donc avant l'obalikambu, il faut vraiment réfléchir. Ouais, surtout ça. Il faut vraiment réfléchir. Sur le bélo moro na erreur, bat bako comprendre. Mais sur yo comment le bayango mbala ebeli et comme défaut. Défaut. Bat bo baye yo. Et j'ai le marambi bélo na sa erreur. Mais il est déjà parti. Nzamba batela bipa ça, c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup Nokoyam, c'est nabanza tukumi na suka émission na biso. Andeko ba otala biso. Émission Sili, c'est la deuxième émission. Tout sur la musique. En tout cas, Karine Yamado, revoir Bajar à l'émission de Matara na TikTok. Ma question est quoi ya mais ba mamni ozoloba parce que mon que loko sala lobby et tikali chantage à fina mobimba. Si. Bon banola tisaka wa yango likamuke bazongisi yango likamuke bazongisi yango puis bazongisi yango na compréhension oyo lobela été mais na compréhension na bango. Zoara elora maman Olive toloba boy me babalola makolo na se mutu likolo. E bandela tina sous émission mafinga. Exacté. On va kata place na bango. Donc voilà, merci beaucoup Noroyam. Merci Maman Sarah. Moi dédicace. En tout cas merci na bandeko tout bazuli barwa Rolanda biso, alingi bino mingi et puis na ebisi bino rara. Tous à la plus focus na makama malamu. Tout qui n'a rappelé côté à Bellevue télévision, tout s'abonner rappelé comme ça. Total va filmer tout like tout partagera ça sera quelque chose de bon merci na bandeko tout le samba je te sali en tout cas le samba je te sali le samba
Le Samps, je te salue depuis Chips. Je te salue. Depuis Chips. Ah, depuis Chips. Pardon. Le Samba depuis Chips. La PC beauté. Ben de retour aux la bisoto ya wota Dubaï voilà je crois. Kalaming était au ya wota Dubaï voilà msuma sara aux avant, msuma dans après mais Kalaming était beau. Tout que ça analyse kuna kono. Da monsieur ko yinda kula ko analyse dans là. Que va to la tamoli manine. Yo sali. Ba bordir. Te, biso bordir ezate, biso kuna to tuti, biso za bordir te, biso za to interpréter vidéo Brit. Na ba ngande moli manine ya. Moli manine ya. Il faut tout sambela avant to kende. Donc avant qu'on y ait à Dubaï, beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Dubaï, on arrive. Dubaï, on arrive. Merci avec beaucoup. Madame Sarato, là, en tout cas, on arrive. Ce soir, on a posé au monde à Dubaï pour soutenir. On dit soutenir, tout le monde analyse, elle Kinshasa. Elle Dubaï. Ah. Soki to komi la Dubaï, ba information faut et où ta rakoto, ba matière à brut, ya bio. Utinde libiso kuna. To bimisela moi partir à kuna. Brut. Bon, quand il a mis sur un aéroport. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À la prochaine occasion.